Nkolo apesa kibiso oyo tobengi ma péché ba mbeba mitano oyo mutu oyo azalaki ko diriger biso asalaki. Tobengi yango les 5 péchés graves de Joseph Kabila. Eloko ya liboso zali nini? Afingaki Kolo Yesu Nzambe ya solo oyo Nzambe na biso. Po biso nyonso ba chrétien tozali plus de 80% toza banani 90% toza ba chrétien. Ndenge nini boza na mokambi oyo azo finga Nzambe na bino. Donc tango aza ko finga Nzambe azali susu mokonzi oyo auti pa Nzambe te. Autorité oyo auta ke pa Nzambe afinga ka Nzambe te. Ndenge alobaki na le 26 janvier 2018 que Yesu Christ na bino wana est-ce que yo mona ya organiser ba élection? Abosani ke ndeko malumalu azalaki mosali ya Yesu Christ. Abe monunda azalaki mosali ya Yesu. Ya Yesu Christ. Ngai moko nazwaki mukanda na komela kiye preuve ezali awa. Aye kosala lisusu ni kofinga basali ya Nkolo Yesu. Ekoboma ba mususu. Ebengami crime grave. Bafinga ka basali ya Nzambe te parce que Nzambe amimonisaka à travers basali na ye. Ndenge nini na mboka na biso? Un cardinal aloba bafingiye. Un révérend David Ekofo aloba bafingiye, babomiye, ba mususu babomi, ba mususu batie bango na ba prison lokola ndeko na biso oyo alobaki sauver le Congo. Ba mususu baboma bango na Lubumbashi. Non. Makambo nyonso wana Nzambe atikaki yango pamba te parce que abandaki koyoka kelola ba Congolais. Là-bas dans le monde entier, les gens qui ont internet, Christina Radjabou na bino na rata tindiga de number one à la chaîne. Donc suivez-moi chaque jour sur tindiga dans l'émission na bino ya kitoko entre nous, hein? Émission entre nous, il y a Christina Radjabou azakoto kote boyebelenga na zai sukunate na rata tindiga po awande maramba solo ratarate, hein? Tindiga de number one à la chaîne. De bolandanga chaque jour na tindiga na émission na bino ya kitoko. Émission entre nous. Il y a Christina Radjabou na bolandanga na tindiga la chaîne moko etika pour nous informer bino. Tindiga la chaîne moko etika pour nous pesa bino information solo. Sur coopérative, sur que n'avant na source cause la bino ba information kafu per solo. Sur le barabo solo biso to finga raté à information. Tindiga za chaîne moko oyo eza likolo pe eza ko dominer pe chaîne moko eza ko fiaku la chaîne nyonso finga akoboya ngonani donc toana hata tindiga Christina Radjabou kote boyebelenga na eza fukuna te donc bino to bato bolinganga bo balola misu na bino na kata tindiga bolandanga naza wana pour nous servir bino naza na pour nous pesa bino ba information naza na pour nous sala bino toujours mosala bolandanga na kata tindiga TV ande world awande makambo ratarate ato finga rate ha mosala nde mosala to sala mosala ka pour na bino pour na ko sepelisa bino partout bozwami donc bolandanga na kata tindiga number one ya ba chaîne. Mes frères et sœurs de la presse, mes frères et sœurs congolaises et congolaises, moi votre frère Benjamin Kawanga Mukandila, président de l'association dénommée Debout Congolais Génération Consciente. Je vous ai appelé aujourd'hui pour faire cette déclaration prophético-politique qui en voici les ténors. Voilà maintenant l'accomplissement des prophéties de Simon Kimbangu. Il vous souviendra que ces prophètes avaient dit ceci: le 4e président amènera les salis et l'émergence du Congo et de l'Afrique. Mais voici, moi votre frère, Benjamin Kawanga Mukandila, né à Kundu, le 10 du 10e mois 1981, 30 ans après le repos physique de ces derniers, c'est-à-dire le prophète Simon Kimbangu. Pour être le 4e président, tel que prophétisé par Simon Kimbangu, il faut avoir obligatoirement la 4e République. En voici alors la 4e République. Elle s'appelle République chrétienne du fleuve Congo. Et sa référence, son origine biblique, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 18, dans les versets 1 à 7. Et Ésaïe, chapitre 33, les versets 20 à 23. Sa constitution principale
c'est la Bible. Sa devise nationale est intitulée Amour, justice, unité et paix. Son équipe nationale s'appellera désormais les armées de l'Éternel. La 4e République sera gouvernée transitoirement de la manière suivante. 40% des institutions politico-administratives sont attribuées aux membres des sociétés civiles, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les membres des associations, des mouvements citoyens, les professeurs, les avocats, y compris les journalistes, qui ne sont pas membres actifs des partis politiques. 30% de ces membres sera les membres du FCC, c'est-à-dire l'ancienne majorité au pouvoir. 30% seront les membres de l'ancienne opposition. Un pardon national est décrété à tous les Congolais qui sera suivi de la libération de tous les prisonniers, car le prophète Simon Kimbangu avait fait 30 ans de prison. Et après la période transitoire, il y aura la suppression de tous les partis politiques chers aux personnes physiques et la constitution ou la reconstitution d'autres partis politiques chers à la République. Voici alors les 5 péchés graves de Joseph Kabila. Il a insulté Jésus-Christ, le Dieu véritable et notre Dieu. Il a insulté ses serviteurs en tuant d'autres. Il a trahi notre nation en nous divisant. Il nous a tués et massacrés. Il a volé et pillé notre pays. En conséquence, nous lui ordonnons de quitter les palais de la nation et tous les sites et avantages qu'il occupe jusqu'à ce jour, et cela dans 72 heures, soit 3 jours. Voici alors l'origine de l'ordonnance de ma nomination en tant que 4e président de la 4e République. Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 7. Mais aussi que sera la 4e République. Vous le trouverez toujours dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, verset 8 à 26. Fait à Kinshasa, le 14 janvier 2019, frère Benjamin Kawanga Mukandila, évangéliste universel, 4e président, et Simon Kimbangu incarné. Oui, la déclaration est liée aujourd'hui, le 16e jour, mais elle a été signée le 14. Le 16e jour parce que c'est aujourd'hui la date de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, que vous vous rappelez vous tous, et ça fait plus de 18 ans. Il n'y a jamais eu ni l'enquête, ni quoi que ce soit. Et celui-là, c'est celui qui a amené son fils qu'il avait hérité en tant que 3e président. Et donc sa mort prendra aussi fin de la mort du règne définitif de son fils qu'il avait hérité dans la 3e République. Parce qu'il était le président transitoire de la 3e République et son fils l'a succédé. Mais néanmoins, je ne peux pas terminer cette déclaration prophétique et politique sans pour autant parler de 2 choses très importantes. Premièrement, l'actualité exige. Je sais que vous me poserez des questions. Y a-t-il des élections? Il y a des nominations que vous appelez peut-être les élections ou des proclamations, des votes. Moi, je vous parle qu'il y a eu des nominations. Pourquoi il y a des nominations? Ces nominations, ce sont des conséquences de la fin de la 3e République qui a pris fin, ça fait plusieurs mois. Et comme on dit toujours qu'on ne donne que ce qu'on a. La 3e République en a déjà pris fin depuis longtemps. Et ces institutions qui a été illégitimes, illégales, ces institutions ne pouvaient que produire ce que vous avez vu ensemble avec nous tous. C'est-à-dire quoi? La nomination d'un président de la République et la nomination des députés nationaux et provinciaux. Ceci dans la violation flagrante, d'abord, de la Constitution qui est la vôtre,
la Constitution de la Troisième République, où on parlait de la souveraineté du peuple congolais. Donc cette souveraineté-là a été totalement bafouée, puisque Serge, qui a été d'abord en conflit avec Dieu depuis longtemps, après avoir insulté Dieu, par sa conférence du 26 janvier 2018, Kabila a insulté Jésus-Christ le Dieu véritable, en disant que Jésus-Christ n'a jamais présidé une commission électorale, oubliant que Malou Malou, tout comme Ngoï Mulunda, prêtre et pasteur, ce sont les serviteurs de Jésus-Christ. Et donc, c'est Jésus-Christ qui agissait en eux, oubliant que nous sommes dans un pays à 90% chrétien. Cet insulte contre la divinité chrétienne a fait à ce que Dieu puisse plus les considérer comme président de la République. Et avant cela, il y avait aussi les tueries de beaucoup de Congolais, les massacres en répétition. Donc, si vous voulez que je l'énumère, je peux vous l'énumérer. Et donc, ceci, Dieu avait décidé de mettre fin à la Troisième République avec tous ceux qui concourent. Voilà pourquoi tous les éléments qui pouvaient venir, tous les fruits de la Troisième République ne pouvaient pas amener la paix dans les pays. Ne peut que diviser les pays, ne peut que maudire les pays, parce que les institutions, en commençant par la première institution, et toutes les autres institutions, n'ont plus de relations avec Dieu, alors qu'il est écrit toute autorité vient de Dieu. Deuxièmement, ces institutions n'ont plus de relations avec les hommes. Rappelez-vous de tout ce qui s'est passé. Parlant de celui qui a été nommé à la tête du pays, soi-disant à la tête, selon celui qui l'a nommé, il vous souviendra que Félix Tshisekedi est le fils de l'effet Étienne Tshisekedi. Mais moi, je voudrais que les Congolais tout entiers se posent cette question, ou lui posent cette question. En acceptant la nomination qui lui a été nommée par Kabila, a-t-il oublié la mort et le sang de son père? A-t-il oublié, parce que l'IDPS vous a chanté, il nous a tous chanté, que les morts qui ont été tués, nos frères et sœurs qui ont été tués dans les Grands Kasaï, ont été tués par la volonté manifeste et les plans manifestes de Joseph Kabila. Ça, c'est l'IDPS qui l'a dit très fort dans vos médias, vous avez su. Maintenant, aujourd'hui, il accepte la nomination. Corroboré avec le même que lui a appelé Satan, que moi je confirme, c'est un Satan parce que c'est un pharaon. Donc, aujourd'hui, lui aussi, il devient Satan. Parce qu'il a accepté de collaborer avec Satan. Oubliant les sangs de ses frères et sœurs propres, qui sont nos frères et sœurs, tous, qui ont été tués par le même monsieur. Il a oublié les frères et sœurs combattants et combattantes de l'IDPS qui ont été tués, brûlés, vifs, dans le même siège, où lui, il est allé prendre la parole, disant que je remercie, je rends hommage à celui qui vous a tué. Voilà pourquoi je m'adresse à celui-ci, notre frère Chilombo, en lui disant ceci. Si réellement il croit que son feu père travaillait pour les intérêts de ce pays, à moins qu'il nous dise, lui et son père n'ont jamais travaillé pour les intérêts de ce pays. Ils ont eu à travailler pour les propres intérêts. Ils ne pouvaient pas blaguer avec les sangs des autres. L'histoire nous renseigne ceci. Kasavubu était parmi les gens qui ont combattu pour avoir les indépendances, comme Lumumba. Mais à la fin, lorsque Kasavubu a oublié les sangs de tous les combattants, des combattantes, en présence du roi, et Lumumba en a pris la mesure de dire la vérité, et Lumumba, son nom a été rayonné et il sera toujours rayonné. Et le nom de Kasavubu est presque effacé. Ceci veut dire qu'on ne blague pas avec les sangs des gens qui ont coulé. Et donc, la nomination qui a tenu compte de cette... qui n'a pas tenu compte de tous ces morts et tous les sangs, ne peut que les sangs des frères et sœurs ne peuvent que se venger. Voilà pourquoi je demande à tous les frères et sœurs qui, par ignorance, alors que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance, qu'ils soutiennent celui-là, ils doivent se désintéresser de lui. Puisque la Bible est claire, le sang a une valeur. Nous avons crié à Jésus parce qu'il a fait perdre notre sang, il a perdu du sang pour nous, et c'est lui qui ne reconnaît pas le sang des autres. Même si on croyait à lui, même si on lui donnait le sang, soi-disant le pouvoir, il ne reconnaîtra pas aucun Congolais. Alors qu'il n'a jamais été
élu pour ce poste. Ce n'est qu'une nomination de Kabila et celui qui donne, la main qui donne, c'est celui qui dirige. Et donc, aucun Congolais ne peut pas croire à cette nomination. Tout ce que nous avons prié, en voici aujourd'hui la 4e République. La deuxième chose, je vous laisserai le temps pour poser des questions. Je parlerai de ce qui concerne le Rwanda. Parce que quand on parle du Congo, on doit parler du Rwanda. Le Rwanda qui a formalité, le Rwanda, lorsque je parle de Rwanda, de Kagame. Je fais allusion à Kagame, à Kwakwata Museveni. Le Rwanda, aujourd'hui, doit nous dire, en complicité avec le régime en place, nous célébrons le 18 ans de mort de Musée. Qui a tué Musée? Étant prophète qui a fait plus de 10 ans de recherche et d'investigation, je vous dis que Kagame, Kabila, Kakwata, ils ont été en complicité de tuer Musée. Et Kagame, il est le principal commanditaire des causes du génocide au Rwanda. Le monde n'a jamais dit la vérité parce que le monde étant dirigé par les gens occultes, ils n'ont jamais dit la vérité. Si Kagame n'avait pas tué Abiyarimana, il n'y aurait jamais eu de massacres ou de génocide au Rwanda. Ça, c'est la cause principale des massacres au Rwanda. Deuxième chose, dans les génocides qu'on appelle aujourd'hui abusivement les génocides de Tutsis, il n'y a pas eu que les Tutsis qui sont morts. Il y a eu les Hutus aussi qui sont morts. Mais plus grand, plus loin encore, les Hutus qui ont fui au Congo, lorsque Musée est venu avec Kagame et les autres, Kagame et Museveni se sont donné le courage, comme si Dieu n'existait pas, de tuer les Hutus, les massacrer dans notre pays. Et plus loin encore, c'est que même la fameuse communauté internationale n'a jamais parlé, Kagame et la complicité de ces régimes sataniques, ils ont fait un génocide 3 fois plus, et voire même 4 fois plus, ce qui s'est passé au Rwanda. Voilà pourquoi le temps est arrivé pour que la vérité et le jugement de Dieu descendent. Parce qu'il a été écrit que l'Afrique a eu la forme des revolvers, dont la gâchette se trouve au Congo. Et la gâchette aujourd'hui nous a été donnée pour que nous puissions démarrer le Congo et l'Afrique. Et puisque Kagame, en complicité avec le régime actuel, le régime passé, ils ont voulu à tout prix balkaniser le Congo et le Congo était balkanisable. Comme je vous ai donné des références dans la Bible. Et c'est comme ça que cet échec-là les a amenés là où ils sont. Ils ont beaucoup tué les Congolais, les Congolaises. Maintenant, moi je le dis à Kagame et à sa bande qui est les lobbying et tous, que le temps du Congo et de l'Afrique est arrivé. Puisqu'ils ont voulu balkaniser le Congo, nous prendrons le Rwanda, mettre comme une énième province du Congo. Et ceci est possible. Et nous en avons le pouvoir. Parce que les peuples congolais et les peuples rwandais doivent vivre ensemble comme ils vivaient avant. Avant Kagame et les Rwandais, eux-mêmes entre les Tutsis et les Hutus, ils vivaient sans aucun problème. Et les Rwandais et les Congolais vivaient sans aucun problème. Le problème, c'est Kagame, Kakwata et Kabila qui ont financé les lobbying par tous, qui est une organisation purement satanique pour vouloir tuer, massacrer les Congolais, les Rwandais et les Hutus et les Tutsis. Parce que Kagame en a tué même les Tutsis dans une montagne au Rwanda, justifiant cela à la communauté internationale que ce sont les FDLR qui ont tué. Ce qui est faux. Sous la bénédiction de ce régime satanique ici. C'est comme ça qu'ils ont instauré les tueries à Beni, partout à l'Est, pour créer la balkanisation du Congo, ce qui ne peut jamais arriver. Voilà pourquoi je dis que ce monsieur a trahi notre nation. Il a trahi notre pays. Et donc, la volonté de Dieu que nous sommes porteurs, c'est pour amener la paix au Congo, en Afrique et dans toute l'humanité. Voilà un peu du mot, le message ou la déclaration prophétique, en même temps politique, que je mets à votre disposition. Au nom de Christ, c'est celui qui m'a envoyé. Je dis et je vous remercie et je suis à votre disposition pour vos différentes questions. Na lopoto akoyana ningisa nyonso ya mboka oyo yango ngolu wana ya nzambe tata epesalemaki ngai ndeko na bino Benjamin Kawanga Mukandila nabotami na Kindu le 10 il y a 10 mois en 1981, soit 30 ans après avoir que ndeko prophète Simon Kimbangu akende ko pema na bonzoto. Et ngolu wana epesameleki ngai pona zala mokonzi ya mine. Et pona kozala mokonzi ya mine il faut ko yana eteni ya mine ya mboka oyo babengi na lopoto 4e république. Yango nde ezali obligation oyo nyonso boyokaka
ezali ya solo te parce que mon côté ayana eteni ya mine ya mboka azali te. Yango naza ko présenter bino eteni ya mine ya mboka oyo tobengi yango 4e république ebengami na kombo ya la République chrétienne du fleuve Congo. Yango etangami wapi euti na kati ya Bible ndenge lola epesaki nga yango na kati ya mukanda ya prophète Esaïe chapitre na ye 18 verset 1 à 7 et na mukanda ya Esaïe chapitre 33 verset 20 à 23. Mais kasi mboka wana ekokangama ndenge nini ekozala na constitution ya yambo oyo tobengi yango Bible oyo ezali mukanda ya Nzambe pamba te na kati ya mukanda oyo nde makambo nyoso ezali. Kongo ezali na kati, Simon Kimbangu azali na kati awa, mayele nyoso oyo eleki ba mayele ya bato bazokende ba okitisi bazokende koluka na poto na wapi na mikili na kokende na kati ya mai na pa banganga, mayele nyoso ezali awa. Bwanya nyoso ezali awa na kati ya Bible. Nde tobengi yango constitution ya yambo na mboka na biso. Ya mibale to pesi oyo babengi yango devise nationale. To ekobanda na nini ekozala na bolingo babengi yango amour, ekozala na justice, unité, c'est-à-dire kosangana na kimia. Eloko ya misatu tobengi yango équipe na biso nationale ekobenga ma désormais mapinga ya nkolo oyo tobengi yango na lopoto les armées de l'Éternel. Alors tolobi siko 4e république wana ekoya pona kosangisa ba congolais nyonso na ba congolaise ndenge boyebi eke tozali ya kokabwa na makasi pona volonté ya Satana à travers basali na ye asali ke akabola biso e bato bakabwanaka bakoki jamais kotonga mboka ti mboka ekoki jamais komataka ti. Mais yango mayele Nzambe apesi biso alobi boye na tango kobanda mboka wana kosangisa ba congolais nyonso okokabola ndenge oyo, c'est-à-dire 40% ya ba institution ya bato bakokamba baiteni bakoutra na kati ya ba société civile. Société civile olingi koloba nini? Ezali basali ya Nzambe, ezali bato ya ba mouvement citoyen, ezali bato ya banganga mayele tubengi ba professeur, ba journaliste, ba avocat oyo baza na kati ya ba parti politique te. Donc bango pe il faut ba se retrouver na gestion na kokamba mboka na bango. Ne bakozwa 40% kobana na ngamoko nazali musali ya Nzambe, nazali pe moko ya ba mouvement citoyen otobengi association debout congolais génération consciente. Donc 40% ekokamba mana batwana, 30% ekokamba na batu oyo babengi bango ba FCC bao bazalaki na pouvoir. Tokozwa 30% topesi pe bandeko wana, 30% mususu tokopesa bandeko oyo babengami ba opposition oyo bazalaki ba opposition mais bakokoma lisusu ba opposate. Yango ekosala ke 100% ba congolais nyonso basangana na nini na bosomi ya mboka na bango pona ko gérer mboka na bango parce que c'est l'unité qui fait la force ndenge balobaka lopoto. Mais yango pe prophète asalaka 30 ans ya prison pamba te Nzambe apesaki nga miso alobi no na kati ya 30 ans de prison wana oko décréter o to bengi pardon national. Toko décréter pardon national o ekozala suivi na bo fongolami ya bandeko nyonso bakangama na lobi ba prisonnier nyonso bakofungama pamba te parce que prophète asalaki 30 ans ya prison pamba te 30 ans wana asombaki étape oyo yango tokofungola ba prisonnier nyonso en dehors ya quelques formalités administratives et spirituelles. Donc na kati ya république ya mine o tokobanda tokofungola ba prisonnier nyonso parce que prophète asalaki 30 ans de prison. Après cela, tokosala après période tobengi période transitoire, tokokota ce qu'on a période ya sika. Mais avant tokota période ya sika, toko supprimer, tokolongola ba parti politique nyonso o ezali ya batu. Pamba te ba parti politique o ya batu e yango nde memi bokabwani makasi na kati ya mboka. Mutu asali parti na ye, olie ezala ya mboka eza parti na ye. Tokolongola ba parti politique nyonso wana tolongola yango na mai kasi tokosala ba parti politique oyo ekozala ya mboka, c'est-à-dire mutu oyo kokota na parti politique ya mboka eza parti politique na yo te na bana na yo na bakoko na yo te. Yango quelques mots oyo ekosala ke mboka wana mboka na biso Congo est retrouvé esika nango non seulement en Afrique
parce que faut totambwisa Afrique mais totambwisa oyo bobenga na batu humanité mobimba parce que to bengami poto éclairer l'humanité tout entière. Yango sikoyo na kolinga kolo apesaki biso oyo to bengi ma péché ba mbeba mitano oyo mutu oyo azalaki ko diriger biso asalaki. To bengi yango les 5 péchés graves de Joseph Kabila. Eloko ya liboso zali nini afingaki kolo Yesu Nzambe ya solo oyo Nzambe na biso. Po biso nyonso ba chrétien tozali plus de 80% toza banani 90% toza ba chrétien. Ndenge nini boza na mokambi oyo azofinga Nzambe na bino. Donc tango aza kofinga Nzambe azali susu mokonzi oyo auté pa Nzambe te. Autorité oyo autake pa Nzambe afinga ka Nzambe te. Ndenge alobaki na le 26 janvier 2018 que Yesu Christ na bino wana est-ce que yo mona ya organiser ba élection abosani ke ndeko malumalu azalaki mosali ya Yesu Christ abe monunda azalaki mosali ya Yesu ya Yesu Christ ngai moko nazwaki mukanda na komelaki ye preuve ezali awa aye kosala lisusu ni kofinga basali ya nkolo Yesu ekoboma ba mususu ebengami crime grave bafinga ka basali ya Nzambe te parce que Nzambe amimonisaka à travers basali na ye ndenge nini na mboka na biso un cardinal aloba bafingi ye un révérend David Kofo aloba bafingi ye babomi ye bamususu babomi bamususu batie bango na ba prison lokola ndeko na biso oyo alobaki sauvons le Congo bamususu baboma bango na Lubumbashi. Non, makambo nyonso wana Nzambe atikaki yango pamba te parce que abandaki koyoka kelola ba Congolais. Voilà lelo mokano ye jugement ezali eye yango yamisa tout asali nini a trahir notre nation à nous diviser, c'est-à-dire que akaboli biso kokoti sa songi na gauche na droite batu bakabwana ezali trahison et a trahir biso pona nini se complotaki na batu oyo babengi bango bakagame banguna ya Congo na ba mususu ba paya pona bakabola Congo bazwa eteni moko ya Congo ekene na mboka mususu. Ça s'appelle la haute trahison na lopoto. Nyango tolobi a trahir nation et akaboli biso. Yamine abomi biso et ko massacre biso. Bino moko boyebi. Ko banana ye moko kondo oya memaki Laurent Désiré Kabila. Boni tire de 18 ans. Procès na la kate. Ça s'appelle le silence complice na lopoto. Et nazali capable à démontrer bino ndenge nini azalaki na kati ya complot ya kobomaye parce que et salama teke parce que ozali mwana mutu ndoko bomaye te lokuta pona Bible pe mwana Absalom alingaki mwana David Absalom ngaka boma David po azwa bokonzi na ye. Et donc abomi biso abomi barosi abomi ba Thérèse Kapangala abomi ba Armand Tungulu abomi ba Fidèle Bazana ba Chebea a massacré na Beni, a massacré na Buna, a massacré na Kinshasa, a massacré na Kasai, a massacré na Équateur, a massacré na Congo central. Makila nyonso wana na moni yango. Ezako kita pona kosala vengeance nango. Ya mitano mekasi oyo tokanisa kikaza mokonzi na biso azako yiba biso chaque jour. E copier mboka na biso kokenda kotonga ba Tanzanie. Nzambe asali yo grâce aux à la président ya Congo ezali grâce à Nzambe même soko botami wapi nationalité ezali o to bengango lien créé par une décision de l'État oko tongana mboka te boni ko tongana ba Tanzanie boni ko tongana ba boni ko pesa ba mbongo na biso na ba Rwanda. Oui soki bazali bandeko basenga ngo na ndenge normal a piller biso ayibi biso mingi. Voilà yango kolo apesi biso pouvoir ya koloba na yeboyi que dès maintenant to sengiye alongwa na palais de la nation alongwa na ba site nyonso oyo na ba avantage nyonso o azwaka tilno lelo na mikolo misatu to pesi mikolo misatu atika nyonso wana pamba te lola makila ya batu oyo nyonso bakufa lelo ezali le 16 makila ya Moïse Koganga Laurent Désiré Kabila na molimo na ye Koganga ndenge na monaki azayaki koyaki koyebisanga makambo makila ya
ya Lumumba ekoganga lobi makila ya bakongole nyonso ekoganga ekokita pona koexercer vengeance parce que tango ekoki yango tolobi ke mukanda nini epesi nga nazala mokonzi ya mine ezali mukanda euti na maloba ya Nzambe oyo alobaki na mukanda ya prophète Esaïe chapitre 49 na verset na ye ya yambo oyo tobengi premier verset jusqu'à 7 yango Nzambe apesaki ngai pouvoir wana à travers musali na ye Simon Kimbangu ndenge alakaki nyonso. Et aussi 4e république ekozala ndenge nini kaka na mukanda ya Esaïe 49 na verset 8 jusqu'à 26 ba chrétien ba congolais nyonso bakotanga ngo bakoyemo na mayele ya Nzambe ndenge ezali yango na mukuse tobengaki bandeko ba journaliste fête à Kinshasa mukanda oyo tobengi déclaration na salango na Kinshasa le 14 janvier 2019 frère Benjamin Kawanga Mukandila évangéliste universel 4e président et Simon Kimbangu incarné Nasuka Totier Jésus-Christ est le Dieu véritable yango na mukuse déclaration na sali mais nakoki kosuki sa déclaration te sans koloba makambo zo le kanamboka po batu bazali ki mupepe ya mabe o bavotaki o banomaki te Nzambe atika jamais kozala pour ba élection wana te pamba te 3e république oyo Kabila a hérité ke papa na ye na mission ya Nzambe ezala kalisusu reconnu te. C'est voilà pourquoi conséquence nango il fallait amener nini au lebo kende ko voter ndenge ezalaki batu ba votaka bake ko lekisela bino ta pamba bazwi kaka ba machine na banini pona koluka koyiba mbongo na caisse ya l'état mais bake ko perdre pe bino bata pamba bo poli na bambula inutilement au lieu que baloba oyo bino bo votaki bake ko bimisa oyo ezali nomination na bango après avoir kosala oyo tolobaka ba accord satanique ba accord satanique wanengi koloba nini ndeko Félix Tshisekedi ake koyokana na Kabila que soit disant que ba nommé ye sous prétexte que azala a couvert eloko moko boyo mais yango na koyebisa ndeko wana na ba o nyonso bazolanda o bazako peut-être ko suivre ye na ignorance mais la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance maintenant que la connaissance c'est mayele eye ya bozambe bozala le sous perdite beaucoup fali sous te voilà mayele ezali kolobani ndeko wana abosani makila ya batu kobanda makila ya papa na ye ayebi bien nani aboma papa na ye ndeko wana ayebi bien al IDPS lobelaka biso chaque jour nani aboma plus de 5000 ya population e bandeko na biso na Kasai na ba espère nani aboma bango IDPS lobelaka biso chaque jour que ezali Kabila ndabomaka et naza ko confirmer yango ezali bongo ndeko wana abosani makila ya ba oyo bazikisa batumba bango na siège ya IDPS mais ye ake kosala boyokani na munguna pona kosala nini boni boko espérer que le lobby akosala eloko nini te makila wana d'abord a reconnaître yango te siko ngana yo ou bien yo oyo kolanda ya ko reconnaître yo ndenge nini po ba o bakufela liti wana a reconnaître bango te kubana na papa na ye oyo aboti ye donc ezali mascarade congolais moko akondima yango te et makila oyo ya batu nyonso wana barosi mukendi baterezi kapangala ba nyonso wana ezako kitana na mikolo misatu oyo po eya ko exercer vengeance nango parce que le sang crie vengeance yango tolobi boy ndenge lole pesa kibiso mutu moko ako considérer arrangement wana satanique ti pamba te ezali kaka envoûtement ya lobaki ke ba envoûtaki ye na Genève mais envoûtement oyo aye kozwa oyo eleki oyo ya Genève donc alongwe na envoûtement aye kokota na envoûtement mususu donc makila biso toko défendre yango jusqu'à suka parce que Nzambe na biso asa telemi yango tolobi bo nyonso wana ya mascarade ndeko wana alongwa de immédiat na bozoba wana kende kokota nango
parce que makila ezo créer vengeance. Sinon na ye na mutu oyo bayokanaki na ye bakozala nzungu moko. Pamba te mukande eza kolobaki. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Lumumba na Kasavubu histoire eza ko rappeler biso. Kasavubu abundaki pona indépendance. Metango akomi liboso ya Lumumba ya roi Kasavubu abosani makila ya bato bakufi. Yango kombo ya Kasavubu ezo kende plus à plus ko s'effacer. Mais lokola Lumumba reconnaîtaki makila ya bande konyo so bakufa. Kombo ya Lumumba ekozalaka jamais effacé ti. Boni yeso kazalaki combattant. Abosana makila ya ba Congolais na ba Congolais nyonso oyo bakufi. Bakufi te babome bango et pas muto yazo matana podium akeko na honorer ye na rendre hommage. Et sika makila ya ba Congolais wana etangaki. Jugement ya Nzambe ekiti. Eloko nyonso ndenge Bible lobi ezalaka na ebandeli po ya suka. Souffrance ya Congolais ekomi lelo na suka. Yango Nzambe atindinga ndeko na bino. Nazana mbongo te. Nazana manduki te. Mais nazana Bible. Na maloba ya Nzambe. Et parce que bino na biso tozali bana ya Nzambe, il faut to sala part na biso. Et Nzambe ako se manifester. Ndenga se manifestaka plus que même l'Israël. Pour tango ekoki. Tango ekoki. Yango na benga ki bandeko ba journaliste, mais na kolobela pe makamba bandeko oyo azali ya Rwanda. Nyonso le kakakuna na Rwanda ezali ya lukuta. Parce que